Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote belé pisika biso bizu bino nzambalola ayeba ko pambola bino bande konanga bambote ebele. En tout cas, on est là, voilà. Vous allez bien, moi copati, moi copa vin blanc, vin rouge, et ça l'aura bien maï belé. Tokos nandinga mukete, tomela. Ceux qui ne sont pas prêtés biso vie, pourquoi pas to foutir le côté ba o ba tiki biso na nzela ya makofi ba beti bango ba étrangler bango ba violer bango ba beti bango minduki ba leki biso to leki bango na le côté mais ceux qui tozo vivre ezali grâce ya Nzambe bolingo ya Nzambe bande konangai na zongi so na Belgique voilà na utaki oya na zongi passeport rouge izo salaka musala yango to consommer yango maman soki yo posa na passeport rouge pourquoi pas au consommer yango ozo bombela yango nani bon balo nazo kende na ki vraiment matanga na présenter ba condoléances na famille na ngai éprouvé famille qui vuvu ba uti ko perdre moi na bango jeune fille à 18 ans na kati Belgique précisément na Bruxelles yango nazo zonga lisusu nazo kende ba bisou na ba lolo nanga ba bisou na ba fan nanga ba bisou na ba onyo so balinga la danoise et puis na pesi vraiment des gros bisous et puis bonne fête de Pâques à toutes les familles chrétiennes et pourquoi pas na ba youtubeuses nyon soto na pesi bino vraiment ba joyeuse Pâques to lingana vie ezakaka moko voilà bon bande konanga eloko na lingi vraiment na loba ezali liwa ya ndeko na biso mwasi liwa ya ndeko na biso mwasi ezali mobulu makasi kote mususu tokoloba peke ndeko na biso mwasi amibomi babomi ete me ye moko amibomi tozoko miboma biso moko na kati ya communauté likolo surtout basi ebele bozoko miboma likolo ya sexe ndezo boma bino ok bala mobile amelaka ba diamba ba cigarette ba kuiti bon balobi aza maître ngana yebike ba maître bazaka na discipline ba oyo so basaka sport bazaka bata ba kuiti te ba fimaka ba diamba te ba fimaka te azaki maître ya wapi ou bien maître ngo se kufa kala tikala ka kombo maître voilà sans tarder toyoka communiquer oyo boyoka lisolo très important boloba la danoise ami bomi lisu ndenge nini voilà posé na moke na chamo volume malgré naza na train mais toza kaka kosa l'effort to pesa bino ba nouvelle moko ya bio eya ya ebokufa posé voilà ba nouvelle moko ya bio bolanda na bokebi nyonso so pe boyoka ngo bien na ebité. Cette femme âgée de 45 ans a été retrouvée morte dans son appartement. Dans la matinée, son conjoint s'est présenté à la police et a affirmé avoir étranglé sa femme. Mardi matin, lorsque la police arrive sur le lieu du crime, il découvre le corps sans vie de la femme et remarque la présence de deux fillettes de 8 ans et de 9 ans. Les deux fillettes ont été hospitalisées et le conjoint de la défunte, qui s'était présenté à la police en état d'ivresse, a été placé en garde à vue. Le couple s'était marié en 2012 en RDC et une année seulement après leur mariage, la victime va porter plainte pour la première fois pour violence domestique. Une plainte qui a été classée sans suite, mais en 2015, un juge des enfants a été saisi. La première fille de la victime, âgée de 21 ans, a subi des violences de la part de son mari. Ce n'est qu'en 2019 que le mari a été condamné à 1 an et 6 mois de prison pour violence aggravée par conjoint avec arme. Et au sorti de prison, il avait reçu une interdiction de rentrer en relation avec sa femme et de se présenter à son domicile. Très souvent, quand il s'agit des violences conjugales, nous condamnons la police. Nous disons que
Espérons que vous comprendre, vous tarakana na train, moi comme ça volume makasi ezate ba voisin malgré na vandinga moko mais ba voisin côté mususu. Bandeko moi si oya lobi très bien. Tango abali na 2002 na Congo. Kokoma ka ba komi yaya. Ba menace komi. Ba menace kosakana te. Oyo déjà que moi si apenga ikoto police. Bon, toyoki na ba source musu balobi no, mobali yango komaki kosilika lobi ono, moi si yango apesaki soki pe sida. Toza na ba preuve te. Bon, tokomemango na angle wana, tokolongola pe angle wana topesa conseil les deux côtés. Balobi après na 2015, mwana na ya mwasi. Na yebite so na mona photo mwana na ye, ya mwasi akoli déjà. Mobali wana salaki mabe. Asalaki nini? Bandeko toyebi te. Eloko nini asalaki ye? Toyebi te bandeko na ngai eza pasi na mawa. Bozana luka photo mwana ngo ya mwasi soki na mona ngo. Eloko nini asalaki mwana wana oba pesa ye prison ya 1 année et 5 mois. Abetaki mwana na mwasi, abizaki mwana wana et puis bayebisi bapesi soki combien de mètres akomaka lisusu na ndako wana te. Ah Marie, toloba te ke yo moko mibomi. Soki tolobi yo moko mibomi, bolobi yo te tozala mitema ya mawa te. Toboyi te. Mobali wana azaki na droit ya kofaire justice ye moko te. Azaki na droit koboma yo te même na ba prison. Ba boma batu te, ato bomi mutu ba boma yo te. Ba osambisa yo ba tio soit prison à vie. Neti yebo aobima na ye dans 10 ans kobima na ye lelo aza na 48 ans dans 10 ans na 58 ans aza bien bimi na ye azope mwasi na mosusu a continuer vie na ye pas fukami asengi nzambe pardon nzambe pa limbisi ye a continuer vie na ye mais yo tokufi otiki vie na yo otiki bakabelo na yo otiki bana na yo otiki ambiance na yo ndenge obanda kolinga eloko ni asalaki mwana na yo mpona bakotisa ye prison ya 1 année et demie. Et puis mobali ya bongo abima yo zongela ye lisusu mama nyonso wana eza ba plaisir sexuel tezosala bino yo zangaki mbongo te ya komileisa ya komilatisa ya kosala oyo nyonso kwa kosala azangaki yango te bandeko ntango tokoconseille botan koconseille nde biso bato totikali ensupposano yo moko ozangi na yo eloko te mais eloko ozozanga kaka ba rapport sexuel mais au lieu kangaka makolo au privé na yo yango olobi na modèle à lire réseau kende na changer mobile yo esimbité na zui oyo esimbité na keko bana na Congo aye inana après ma kofi bandi na 2015 awa akoti kutu prison mais bazoka makutu na police ndenge nini bobongisa ki makambo na bino na mobile ya ndenge wana aza déjà très violent abandeki soki ezaki yo kufa te Marie mbele mwana na ye mutalinga ikokufa atiki mwana na ye ya kitoko abotaki na jeunesse atindela nka photo ya jeune fille yango tala mikumba ya boye nazwaki yango na capturaki yango te nazwaki yango te bandeko nanga na oloba na se mais nayebi ka ndeni na komona yango na tala bandeko nanga eza pasi nazo comprendre communauté te baliwa mususu biso moko tozo lukango pona baliwa ya boye na sina omona ngo voilà na monyango te sobo monango total donc bana na ye bango mwana na ye ya mwasi akokani na ye makasi oyo atie bakabelo soki ya ye moko atie ya blé mwana na ye pe soki pe blé osoki bomoni wana ye moko Marie wana mwana na ye oyo mobali oyo amenasaki na 2015 amenase ye tala bana mibale ya 8 ans soki na ya 9 ans tala bana ndenge atiki bana na basi bana kitoko suki ebele en tout cas nayebi te biso basi toluka nini déjà obotaki bana na oboy Jésus Christ de Nazareth na 2015 ti lelo asa botaki bana nyonso ntango omonaki asalaki mabe mama kokai kotika ete abondelaki yo na monoko nini yaya na lingala na swahili boza banani baluba na chiluba na ndenge nini yaya
pour nous zongela mobali oyo à côté déjà prison nga déjà ko tsoko kotaka prison ba yebisinga ke mobali akota prison na otuna kutu te po na nini na bengani yombala moko pembeni na nga te okota prison ozana ba séquelle ya prison ya bye bye surtout soki ozalaki mokolo soki ozalaki ata mwana moke na comprendre mais mokolo neti ye boye déjà oleki ba 40 ans ti likolo kuna ozokokose comprendre ka vite nga na oya pembeni ote bandeko na nga na oyo osala yaya nayebi ke solitude ebomaka nga nabundaka contre solitude yango nasala live together ndeko na ngai ya kokomisa awa mibali ya posé basi ya posé oyo bayebi ke eloko nini balingi na vie parce que topesaka bango cour okokomisa tokopesa oka mobali bongo te na kopesa mpe mwasi bongo te ozwa mpenza cour okoti mpenza cour ya tendresse ya tolérance ya dialogue biloko wana kaka nde ebongisaka libala mungwa wana kaka tendresse tolérance pardon dialogue surtout dialogue eza ingrédient moko ekozanga na kati ya libala te ndeko na biso mobali oyo asali mwana no makambo ya mabe atortire mwana na yo yaya obota ye mpe na mobali mosusu mpo na kaka bana wana mibale oyo obotaki na ye ozongisi ye na kati ya ndako omoni place bosuki yaya bakwenda vutuka wana na bamabala tosalaka nango attention soda oyo akendeke toujours guerre bandeko suka akufaka kuna na front yo mpe oyo ozalaka kaka moke bobongisi bozongani bobongisi meme mobali ake na ye kutu ake kobala na ye deja yo kaka elikiano azonga kaka tio kosala nyonso azonga asundola kuna azonga yaya mokolo ya koboma yo ezali mokolo ya koboma yo ezali badivorce mosusu nzambe apermetaka yango so boyeba te parce que bamabala ebele eza bamabala ya bible te mais soki ka bolakisi yango na mokili ekomi divorce eza mabe nzambe alobaki eza mabe na bachrétien est-ce que yo oza chrétien ya solo est-ce que yo oza vraiment chrétien est-ce que yo libala no babalaki yo mpenza ndenge nzambe asengi yango ebongo elone ezosimba tokangamika okangamela nini yango nozotuna yo moto ozotala ngai bolike video bopartage oyo eza baconseil moko ane barate tolongwe wana tokepa mama na biso mosusu na kati ya nigeria soki nigeria ye mpe lisusu akomi kuna basali nini babomi ye mama ngo mpe elongi naza nango awa te tokotya ata na foto mama wana babomi ye o nayebi te soki nakozwa ngo wapi bozela amonaki yango bapibliaki yango epa esi soki nayebi te soki nini nange kosala whatsapp na nzela awa connexion eza mobulu mama wana azalaki chantre monene babengaki bakobenge nani aleki kutu bachantre na biso aleki bango mosika bozela nakoti pa esi amonaki apibliaki yango nayebisi bino mama wana oyo akufi wana nayebi te monango te kotipa na ye mama wana chantre wana moyembi monene so botali bavio na ye mama eba 13 millions banini église asambelaka tala monene na nigeria soki abandi koyemba godo bato kolela awa banzembo nini soka kolela bato kolela bandeko ngako nasi nakoma na soki oza chantre ko oyembaka banzembo nio elelisaka bato nalinga liso bato wana te toyaka mpe na mokili mpo atolelaka kaka te nazomona ese na biso fo tokenda community ya esi de Panama tomona malembe mama wana lelisaka kaka bato yaya on donne que c'est qu'on a
soki omoni moto ayaka kaka liboso na bino alelaka yebaka na kati ya ndako na ye mavwanga ezalaki lokwa Marie Misambo alelaka vi mobulu désordre kobota bana kobomba kosala boye yango wana ya banzembo ne kaka kolela salelanga mikamo yawe salelanga mikamo ye salelanga mikamo ya mama salelanga mikamo ye kaka salelanga mikamo namonaki yango te alongoli nango salelanga mikamo nasalelanga mikamo kolela ya Yesu ya nene ya mama kolela modèle wana namonaki yango na communauté ya photo mwasi yango ya Nigeria j'espère que bomonaki namoni yango lisusu te ya esa longoli yango namonaki yango lobi kutu na capturaki yango ya esa longoli yango mwasi wana azalaki chantre de l'Éternel kuna na Nigeria ye lisusu babomi na mobali na ye namoni yango lisusu te namonaki yango lobi awa na community ya esi depa na matopesi bambote ebele me namoni eza lisusu te o eke wapi yango koleka ezalaka awa namonaki yango bandeko ye mpe babomi ye nani abomi mwana mwasi wana chantre monene mobali na ye abeti ye asali nini hémorragie cérébrale akufi botala niveau sikoyo yo moto otala ngai eloko moke na mobali na okembango epa paster okembango toboyi te me baza bato zwa courage ya vi na yo telema yaya siko chantre de l'Éternel oyo alelisaka bato soki azoyemba bato baza kolela bino soki banzembo ezoya ngai nalinga nzembo soki ya bonzambe soki na oyemba yango eyepesanga esengo me soki ezopesanga kolela naa na bebe moko pembeni nalinga te me bino bolinga banzembo epesaka bino kolela omona azokende eglise ozolela wana mpenza omoni osambeli yaye osambeli te wana esprit de mort ezolanda yo chantre wana abandaki kolelisa bato lokaka Marie Misambo akufi na age 42 ans kaka lokola textuellement lokola Marie Misambo donc azalaki na bonzambe te abandaki koyembela esprit de mort tala babeti ye kaka na mobali bopan akezwa makila na moto apanzani bosalaka badiscernement ntango moto oyembisa azobinisa yo ozoyoka mpe esengo ozomona penatiaki okomi na lola ozosepela me yo olingaka bachantre oyo balelisaka yo yaya keba longue vie ekozala te lelo mama wana mpe 42 ans likofi kaka pampa na mobali na ye me mobali na ye moto monene na eglise diacre ya monene ya tongotongo oyo bato nyonso bayaka mpa na bango papa boye papa boni mbongo mwana mwasi wana banzembo na YouTube kaka ba millions de vies aleki na bakofi na bavie me azalaki na kimia na libala te azalaki na kimia na ndako te abandi ozwa kimia te pwani ye moto ayembela nzambe mponi nzambe apesaki kimia te mponi nzambe akangaki ete loba oyo mpenza motu na ngai babeti na mobali na ye tika abiki te parce que nzambe alobi mibatela nga mpe na obatela yo kokomi komitika te kokende komitika na libula bankosi te baolia yo kokende pa ya moto oyo te abetaka akobeta oyo kokufa ame na yo kozala sauve me corps na yo kokufa Etienne alingaka nzambe koleka yo nanga me jour babandi kobambe mabanga boyi kokima akufa bandeko basi surtout boza na kati ya poto place bazosalaki mwasi azala soutenu place bazosalaki mwasi azala bien bino kaka journée de la femme maputa bakabelo te journée de la femme toyeba te nini ya kokonscientize bafemme batue bopima na kati ya bacouple oyo bozomona pasi toza baarabe te
toza barabe te oyo bazalaki odivorce baoboma yo toza barabe te toza bachrétien toza na droit ya kovivre paisiblement toza na droit ya kovivre malamu toza na droit ya kozala bien na kati ya communauté bamama botelema kovanda te omoni koza na pasi ozokoka te benga la danoise na 0044 74 59 62 52 17 tokosunga yo place nyonso ozali oza na France benga la marina oza na France benga la marina aza wana akobimisa yo na pasi wana soki yo moko ozokoka te soki yo moko ozokobenga police te la marina azali la marina ozoka bien la marina donc aza marraine bango baza wana na papa na biso prophète bakozwa jipi na bango yaya bakobimisa yo na kati ya ndako wana bandako mosusu bomonaka wana ozokoka kobima te cela veut dire ke bakanga yo mobali akanga yo na nzungu alors benga mutu oyo atimba biso toza awa tobimisa mutu na Belgique bazobeta ye tobimisi ye tobengi ba oyo biso baza na Belgique allez chercher moi je suis na bima lelo mbe boyokaki sango mosusu babeta ye bamisu bamutu me makila mpe kokai kokangama ye na mutu me lelo aza na esengo makasi yaya kifame sel yango eza nini bafame sel combien babomi bango bazobomaka bamarie ebele so tolobi totanga ebele même na Belgique wana ebele basi oyo babomi mibali pourcentage kutu eza te eza même pas ekomi même pas na 1%. Mais mibali oyo babomi basi ya pourcentage ebele alors bandeko nanga bosala attention nakomokoma nanga na suka nalingi bino mingi ndeko na biso ya mwasi tokoloba mpe akufi na buzoba na ye bolimbisi na baoyo bakozala choke parce que mobali wana alakisa basigne nyonso ya criminalité vous comprendre soki mobali alakisi yo basigne ya criminalité azoko maltraiter déjà bana na yo bamama ebele préféré bamaltraiter mwana na ye je crois que mama wana mpe azalaki so na bon na contact ya malamu te na mwana parce que bana soki mobali oyo azolinga bango te azonyokola bango yo mama ozokangama na mobali wana yebake bana mpe baosepela na yo te je crois pas qu'azaki na contact ya kitoko na mwana ne ya mwasi parce que ti police akanga ye une année et demie pour la maltraitance ya mwana na yo mama ata mobali wana bimi ozongisa ye na ndako te et puis kaka ntango aye abandi déjà mobulu na 2015 asali catastrophe mwana oyo police ayebi bongo oyo bomba obenga police te mama oyo ozotala ngai koluka liwana oyo moko te ndeko na biso mari ke son âme repose en paix mais ye moko pe azali aluka liwana ye bon mpona kosukisa soki réellement eke mari wana azalaki na sida eke ake na Congo ake kobala ndeko na biso mpona biso mpe na communauté na biso bandeko na nga sans vous mentir bato ebele basalisaka examen sida te tosalisaka te tokosa bino te tosalisaka na biso te so tolingani kaka ngai naza na ngai yango te kapo ata mobali ake na ye inane ntanga kozonga na ye soki réellement apesaki ye sida et que Marie a yebaki ke aza na sida cela veut dire que Marie pas azalaki criminel bandeko nanga kopesa motu sida koza criminel boyeba yango te bakangela bango yo oza na sida na yo na poto aloke na yo monika bobe na yo na Kisasa kuna oke kozwa mobali ya bato obimi na ye ere akoya amonika aza na sida cela veut dire que yo poza criminel soki ezalaki bongo mpona eza association ya bango na bango bacriminel eza association ya bango na bango bacriminel nazoloba bien soki mari wana azalaki na sida ndenge bafamille wana bazoloba bafamille ya mobali eke apesi ye sida bandeko na nga wana eza association ya bacriminel kopesa motu sida eza crime eza condamnable mais ndeko na biso akokaki kofunda mari ki apesaki sida nakokaki jamais koboma ye
koboma oyo abomi nde place asali mabe. Alors yo ndeko mama oza na sida, mibali basida baza ebele basida tiki bokolinga na bino boza na bino kutu à l'aise, bomela kisi na bino ensemble, bobeta masolo na bino, botala ndenge malade na bino ezokende. Pourquoi okende kozwa mobali ya normal? Ezaka peti na eza normal te, oyo ezaka koluka ba catastrophe yo moko te. Pa bato nyonso bana mitema wana te, opesi sida alimbisi yo, non. Bamosusu bana mitema wana te, baza nango te. Donc eloko kanisa te kenda anga na kolimbisa soki nga mpe bapenga sida, nga mpe bapesa nga sida pa mobali moko boye na limbisa ye tika nga mpe nakende kopesa bango mpe baolimbisa nga ndeko te. Mitema bato ekokana te. Voilà, nga nazanga na nzela natiki bino tosololi. Voilà, ne ratez pas toza na live na biso na 19h lelo ya prière. Alors bandeko nanga talaka eza Pâques, boya ebele na live na biso ya prière eza Pâques et ozala kitoko makasi. Donc natiki bino de gros bisous, bozwa mayele aya bamesanaka na pasi te, bamesanaka na pasi te, eloko balobi tika eleki nyonso to. Biloko ya ndenge wana ete ya communauté, ete ya yo, ete yanga yo mpe mobali mwasi abenganaka omikolo nyonso, kanga biloko na yo kende, kanga biloko na yo kende, yaya kanga biloko na yo kende. Parce que mokolo mosusu okokoli okende oke cercueil, basi babomaka mpe bazali, bapoison mpe ezali. Donc des gros bisous, je vous love, bye bye.